Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bandeko balandia radio EDTV, bandeko balandia EDTV, en tout cas bipa nyonso bozwami mbote. Mbote loko toyebisaki bino à chaque moment tokobanda kopesa bino actualité oyo ndenge ezali koleka na kati ya mboka na biso Kongo mingi na Kinshasa. Tozali en ligne na moko ya équipe ya EDTV na kati ya capitale congolaise epai wapi meka kopesa biso oyo ezali koleka kuna sur place. Allô, Jancy, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Okoki koyebisa biso boni makambo ezali koleka kuna na kati ya mboka? Ah oui, makambo ezala ndenge bazolinga kosala ndenge bango bazomonela. Parce que liberté ya presse eza te ngai naoyebisa bino Jancy Kimbula réalisateur na bino EDTV ya Kinshasa. Na bande kosala mosala na ntongo de 11h boye pour récupérer biso balandi biso tozalaki na bacamarade mosusu ya bacameramen babeti moko makasi na loboko epe babeti moko wana makasi na loboko bazwi ya kwei tozwi tozeli ye tozali lokola tokima balandi biso makasi balandi ti baoza biso babote biso tu batelefone ngai bazwi na telefone na kamera na micro na babilo mosusu bazalaki nango qui va aussi la biso na sous cette moana va gérer biso pas pour madame moana sous cette toile qui vide mais va être qui pour madame na gérer biso yende mutu ayo qui bisa biso alors qui bisa biso la qui va ta andré biso monté d'autant tout caméra mato bino bon bino tango bandi ko filmer na 11h wana situation nini o nanu bokutana ki na yango na 11h wana situation ezozaki bagene oyo bandaki kotake ke toza baprésident susu na mboka oyo bolobela biso ozoluka président liberté bazolobaka ndenge kongola alobaka na ye na liberté yali na manifestation bataki ebandi bazoboma bagene na misi boye ya rompe dambila baimage nyonso wana bobandaki kofilme yango baimage nyonso tozwaki yango nazalaki nango bazwi babotola pareil bazoboma bazotia mosusu akati ya mituka bagarde républicaine wana bazosala bakambo wana bazoboma soki bamoni mutafuti bazwi batie na kati ya mani balaki na ye babomi bamashine ebele bango nyonso bayozepe biso soki bazokima cimoko elali biso eyobeta minga moko bisaobo ye po babete bisoana basite te bate na ye na ye para sasa buru biso de omaliza ida uno sudo yoso pero c'est quelque part pour madame ali a été. Alors na kati ya ville est-ce que ba jeune détermination ezali to ba komi ko banga ezali par rapport à ndenge ba la police a nous ça na ye ndenge za na ndenge batina ba weekend to ki le ki me ki osala boye ba sa tanzoto toko tali boye bakomi presque toleki makambo ezalaki boleka ya bakomi nini boleki ngai naleki akendaki lemba nandaki lemba teni lisusu nga bakati nga baluki mbele susu akati ezalaki ya makati ye nazomikasa bubu na baluki nakoti victoire akende bakote ya nini kote nde nayokuta babataki wana namoni bandeya bazwi bachene wana bachene bango na kati ya mituka nde nalandeli bango lisusu ti kotaki mbango akokuta so ataki mosusu ataki ya lisusu mibale lisusu bakwei bazwi lisusu mibale wana baye kolove biso sode kote ya kimbangu na kati balodamela kimbangu na kati bajeune baréussir kobotola quand même mituka ya bapolicier. Oui, jeune moko azwaki aza chauffeur moko abetaki chauffeur bouteille na mutu abeti chauffeur ya soda chauffeur wana kweba mituka wana batimi nango mpe na du image parce que ngai alaki na mutu ya moto nayemaka mo mosusu alaki na mutu ya moto olandi bango tozokila bango distance tozoka image olandi bango uti pale mpe elandi bango oyo wana botola mutuka nde nini bayekokesusu matata
Ye babeti akufi sur place. Bakina oui. En fait massage bakina. Donc voilà, sikoyo aussi okobi na place moko oza na sécurité et place aux ali. Côté na ali na boye na zo kitafiko na za fiko na victoire, aliso na de la voiture pour la tête. Transport ezali eza kotambola. Oui, comme moi ba sur circulation, data bon ka ba moto na ba. En tout cas, courage, Jansi, courage, merci mingi na musala bozali kosala po na tina ya liberté et kota na kati ya Congo. Courage et soigne-toi, se reposer malamu. Bandeko balanzi nakanisi bouti kolanda biso bouti kolanda témoignage munene oyo ya moko ya ba réalisateur ya EDTV. Na likama oyo auti kokuta na yango na misu na ye na présence na ye ndenge nini bazali koboma pe kolokota bibembe bazali kokende na yango na bisika oyo eyebani te. Bolandi pe bino moko boni bilenge ya mboka Congo bazali kobunda bazali kolemba te ndenge nini babotolaki mutuka ya ba oyo bazali koboma bango, c'est-à-dire ya ba soda ya monsieur Kabila ba mercenaire na ye ba jeune ba réussi kobotola mutuka bakei na yango balandi bango babomi oyo azalaki na volant ba meni ebembe na ye bakei na yango na destination inconnue pe réalisateur na bino ye wana bakangaki ye babotoli ba caméra nyonso ya EDTV oyo azalaki nango babotoli micro ya EDTV babotoli ba téléphone bazongisi bango ka carte SIM ndenge balobaka même ata na enfer zabola gentil azangaka te. Heureusement na losambo na bino na bolingo na bino bozali nango po na EDTV ba sauver bango molimo na bango ezali nzoto na bango ezali malamu mais kasi bazali na choc moko psychologique. Babotoli nyoso bazongiseli bango SIM policier wana oyo azali kobatela susi atu wana yende mutasali nyoso po bazala na libanda. En tout cas ba policier nyoso ba gens nyoso ya ordre ya mboka Congo soki bokomi na motema oyo ya malamu parce que bitumba bazali kobunda ezali pona bino pe bolongo na kati ya mbumbu ba Congolais bazali kobunda te pona bino ko kapasi kasi bo kota na période moko ya malamu bozwa lifuta oyo ebongi ya musalo bozali kosala yango bitumba na biso tina na yango wana biso nyonso toyebi ete ndeko Kabila azali susu na mandat moko te na kati ya mboka Congo. Il est ni légal ni légitime. Banda mokolo oyo ya lobi eleki azali susu président ya mboka Congo te. Congolais nyonso sika azali azana droit ya kotelemela ye. Congo na minute oyo ezali susu na président te. Congo ezali koluka président ya sika. Congo na mikolo ezali koya ekozwa président ya sika pe tokokota na régime oyo ekoyeba ko respecter presse, ekoyeba ko respecter droit de l'homme, ekoyeba ko respecter ba Congolais nyonso na oyo nyonso bazali kosala. En tout cas, botika ya toujours branché, boyeba komeka kobenga bandeko na bino na ba numéro oyo pona ko encourager, pona koluka koyeba oyo ezali koleka, tala biso oyo lelo oyo tozali susu na makoki te ya koyeba ko filmer bino na bisika oyo bozali. Merci mingi la fidélité na bino na EDTV botika la malamu. Merci Jansi, courage na yo na elongo na équipe nyonso oyo bozali na yango sur place. Au revoir. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.